akoyi kozongisa pema te, akoyi kozongisa bomoi te. Donc mokonzi ezalaka liwa oyo nzambe atia eloko asuka yango ndenge oza wana okoyi kokufa liwa ya maboko ya bato te nga mona lobaka soki bato mbe tokufa kala. Mais comme to viva na nzambe tozo dépendre na nzambe yango tozali tina suka ya mulongo oyeme ya kolobake sikoyo ekoki. Mais soki ya lobi eloko te tozo koba et tozo bondela ye butu moi po abanda kobakisela kabiso bangonga pe batango po bamibu pepe manaye. Yango na eza na avantage ya kozala mwana nzambe. Eza nango na perte te. Muto abongoli motema atalelo baseki yo, atalelo bazotonga o bazoloba no makambo. Moninga mi oza na perte te oza mwana nzambe. Oza na perte te. Okobuka toujours bolamu e bolamu ekoyamba yo. Yango na nina loba boy. Ba bomoi o tozo vivre biso nyonso ezaka moko. Elingi koloba nini fo mi batela malamu. Tika lo yenge, tika bikota kota. Tika bilinga linga, yo moko mibali nkama, yo moko basi soki combien to yebite. Ozana ba adresse koto kenda kolela, koto kenda olalela, koto kenda kovandela. Mais siko kozula munduki oyebate. Mon frère, ma sœur, batela bomoi na yo. Basomba bijou, mais basomba bomoi te. Sala vraiment keba, mutu akela maka moko baza adete. Bomoi ezaka moko, ezana ona lipasa te. Sala keba ndeko ya mwasi ya mobali ozolandanga po omikoti na loyenge mikolo ya okena ba boîte de nuit, omikoti na loyenge ya kolanda baninga o baza ko sala makambo mabe, omikoti na loyenge oza mwasi ya libala ya okene koza mibali msusu ko sala kindumba, okoti ba muziki, okoti na masanga mwa mabe frère ya okene koza basi msusu na ba coin otiki ndako naona mwasi na yo o ezatangwa ko préparer avenir ya bana. Kobongisa lobi na bino ndeni bokoyi kosoma mwetenya lopango botonga ndeni na muke muke boza kozwa bosala quand même moins économie ndeni bokoyi kosala vie ya lobi bana baza la bien. Donc eloko boko kanisa mais eroyo ozokende 30 ans 50 ans 40 ans 60 ans mais yozota makama ba boîte de nuit o kanisa kozwa ba 4e 5e 6e ozokanisa kozana ba makangu ozokan ndeko ya mobali ndeko ya mwasi sala keba. Satana mema abatu na mopepe. Oyebi soki okomi kosala makambo banda yo sala te yebake liwa ezoya. Soko bandi komi kotsa na makambo bo ezo mema lokola mbonge yebake diable alinga détruire molimo na yo. Pour mission ya Satan eza koyiba koboma kobebisa ndenge Jean chapitre 10 verset 10 eza koloba. Ayaka koyiba koboma pe kobebisa.